Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, awa na sisi et pas client nanga mususu. Na keko pema na obandali suna 14h ti 19h. Donc voilà, na tiki voiture musika. Donc na préféré na zwa bus te na tambola makolo pona kokako solo la nabino. Pona kokako solo la nabino bo like hein, s'il vous plaît bo tia ba bo tapoter. Tapoter le live de Mère Fashion de Nantes. Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ça, vous et les autres, bien. Na keko récupérer voiture. Donc, mutu muso atuna inga yango sala kandeni. Oui, na sala à domicile. Na sala à domicile donc na kendeke et pas ba particulier. Ezate na kendo sala ménage na kendeke. Naza auxiliaire de vie privé. Auxiliaire de vie handicapé. Kaka handicapé. Bato bazalaka na mbeto na fauteuil. Batambula te bazalaka na fauteuil roulant. Ou azola la na mbeto. Il faut na salle toilette. Na salle toilette ya likolo. Donc, tango balobaka toilette elingo la kisake. Na pangwisi ene longi, na pangwisi ene ba masasa mba na ye, na pangwisi ene mabele, na pangwisi ene libumu. Après na sali toilette ya C. Toilette ya C lingo la kisa. Toilette du bas. Na changé ga mususu. Na zui ga mususu na pangwisi na C na biso abana basi. Na pangwisi na silisi ale na balusi na pangwisi na ba fesse. Soka sali kaka na longoli na pangwisi ba kaka wana. Na changer couche. Na tie couche mususu ya propre. Na latisi alali lisu na zongisi su na mbeto. Donc voilà musala na osa yango wana. Mais ezate ke ménage wana osa la ménage. Non, pas du tout. Sinon ménage na kia wana aussi ça sikote. Donc na bandai na 8h kriya liboso 8h 9h. Après ya mi balé 9h30 10h. Après ya mi ça tout 14h 14h30 11h30. Après ya souka 17h 17h30 19h. Wana dernière opération na ngeza na 19h. Mais awa na zana quelques minutes na ke vite fait na ndaku na ke na nukolamba. Après heureusement na zana voiture parce que ba distance à mikuse boye na ba transport en commun aux perd du temps franchement. Mais là na tiki voiture musika na oke ozo voiture na walinga na zo bus bomoni bus yango ane leki. Mais na zo tambola makoloti esika na tiki voiture na oke ndo récupérer voiture. Voilà, nalina loba boy. Nazuba message. Nazuba message na raté. Bino vraiment boka musaka ngai. Nga na senga bino botindela nga so karina za live. Mais bino bo préféra botindela nga ba message. Vraiment des fois ça la nga bizarre. Na bité so bino ça la bino bizarre. Botala ba courgette. Eza courgette. Moutalona qui eza courgette. Oui, c'est des courgettes ça. Ouais. Ba nini wana rose wana, ya jaune wana eza courgette zo lingo bota. Mais ce que bota bato ya balaba ba obukango. Donc voilà bande ko ngai. Nazu ba message ba mama. Nalina loba boy. Nazu ba message Mère Fashion. Loba na Karine. Akota na makambu wana bikote la te. Soki na lobi na bino au cas où batu bazolo ba na réseaux sociaux n'importe quoi. Soki famille ya moto akufi soki ba contacter ke alo belali kambu ba yena ba vérité ke aya ko éclaircir ça Karine akoki ko intervenir. Wana nga na zolo ba ngai wana eza analyse na nga na lobi te ke Karine alobi bongo. Na lobi te ke Karine alobi bongo wana eza makanisi na ngai.
mais soki ka boye na yoki ba message na bino mama fashion lobela Karine akota makambo yo te makambo eza très dangereux bandeko bino pe bokanisa Karine nango ayaka kaka komikotisa na buzoba comment ayaka kaka kokotisa komikotisa na nyonso te quand même des fois so likambo ye to sila mananu soki Karine akoloba tokoyeba soki Karine akoloba te pe tokoyeba bon nga nayebi te soki Karine lobi asalaki live na butu nayebi nanga te donc bino ka bato boyebisa nga soki mutu moko alinga matamati ayebisi nga ke oui Karine asalaki live nayebi te soki alobaki soki oyo alobaki te nalalaki bomoni ka mosala na nga ekomi kolalisa nga 20h vraiment nazolala loba weekend ope na osala donc 3 weekend nasali 2 weekend nasali na pemi te na opema ka dimanche ya le 31 ata bino moko donc moyen natikalaka na koveye mingi eza te donc voilà awa nazokende récupérer voiture omoni bisika na uti na bisika na oke récupérer voiture na makolo quand même eza mwa musika mais comme na tambolaka souvent na voiture il faut des fois na tambola makolo po na ba circulation ba genou ba nini et tout faut makolo circuler bien articulation circulation donc voilà bon nazongi na sujet ba mama Karine akotaka ka bikote la te aza bikote la te ba bikote la bazali ba mama ba bikote la bazali Karine aza bikote la te soki likambo oye ezo intéressé te aoya na ekoloba te aoya akosala na makambo mosusu bino bato bozala na live soki bokoki koeklesi nga alobaki nini mpo nga nazorate makambo nazorate est-ce que lobi Karine asalaki live alobela ye makambo yango nayebi te mais bobanga na bino te nga pe nakoki kotungisaka Karine te nabengaka Karine kosa non ata bino moko kaka nga so likambo ye na ya koloba awa donc nga pe namoni live te Karine asali pona makambo wana oyo ezoleka na réseaux sociaux donc nga namona eka batindelinga mama moko atindela nga live ya nene ya Facebook mais na natali yango te nayebi te makambo nini nene alobaki na natali te na yoki te mais mutu moko atindela nga lobi live ya nene donc voilà ba mama bomoni bato na kipaka ye wana mais ye aza autonome azosala azotambola ye moko autosala bakusi ye moko donc voilà de toute façon ndenge na utoloba boye Karine soki likambo ye atalaka oyo esika kotiamu aotia maloba ou aotia maloba te donc ndenge na utoloba ke au cas où ba famille o bakufeli moto soki ba moni que réseaux sociaux ezoloba makambo ya n'importe quoi balingi baloba ba vérité ou ba contacter Karine wana Karine akoboya te aoya koloba o ba famille wana ba yebisi ye mais soki to ba contacter te ou ayebi ke esika oyo na okot na otia munoko te akotia na ye munoko te aosala ne analyse te aosala na ye émission te donc voilà na ye na yebisa bino kabwe mais makambo na oloba na lobi te ke Karine mutalobi nanga ou na yokani na Karine ou na bengi Karine non wana eza makanisi na ngai nde na lobi boye wana eza point de vue na ngai ok ba mama donc voilà tozala calme
totika kokanisa na place ya Karine, totika koraisonner na place ya Karine. Soki pa koya na émission aoya kosala émission akosala, so yeba kosala te akosala te, so pa kolobela ne makambo mosusu akolobela ne makambo mosusu. No bangaka te na place na ye. Ok, donc voilà. Mais makambo toyebi ke eza na kati internet, eza na kati internet, ezonginda ezomata ezonginda ezomata ezonginda ezomata. Donc voilà. Et puis mutu tango mutu akufaka makambo ya kotia munoko nga en tout cas nakoki kotia munoko na makambo ya batu te, nakoki kosala banalise ya bafamille ya batu te nayebi te. Nga nasalaka ba émission mpona Karine, soki baye kofinga Karine na etoye kosala banalise na façon wana. Me wana eza domaine na nga te bandeko. Ngai nalobelaka makambo ya batu te, ngai nalobelaka bibembe ya batu te, ngai nayebi mpe ye te, ngai nafishaka kaka kombo ya Karine Mokonzi, ngai nafishaka kaka kombo ya Papa Hervé, nalobaka kaka bapromotion soki promotion eza. Mais makambo ya boye ngai vraiment nasalaka banalise te, nasalaka biloko ya ndenge wana te. Bon voilà, na sens wana naye kolobela bino. Voilà, et naye koloba na bino tozala calme, tozala balobaka calmos, tozala calmos. Soki Karine aoya akoya te, so pa akoya te akoya te. Donc voilà, wana nga nakokota na mutema Karine te, nakoki koyeba makanisi ya Karine te, nakoki kokota na pensée ya Karine te, na sens wana. Donc voilà, hein? Donc du coup nga naza na boulot nazozonga ndako nakopema nakena kolamba vite fait kotia même kotokisa même biloko ntango nazonga na lambi parce que voilà. Soki boza na eloko oyebisanga bomati boyebisinga, nayebisa bino epa na nga mpo mata abonnement payant. Boni babisi ezoleka nga moyen na mateza te parce que nazosala live nazwa mwa temps ya koloba na bino, naza temps ya koloba na bino. Yango wana nazotambola makolo mpona ke orécupérer voiture na ngai parce que esika nasalaki parking kuna eza payant, e natikaki na parking eza moins payant, eza payant te. Yango wana nazotambola. Ok, nazotambola na balabala oyo Ligonnaise Janvier Dupont Ligonnaise abomaka bana na ye na mwasi na ye oyo eza balabala. Donc awa kala mingi te nazokoma na niveau wana oyo bateka ndako wana, ndako wana eza koteka ma propriétaire nango ateka. Donc ezalaki awa na 65 wana moni ezalaki awa balabala oyo nyonso esika Janvier Dupont abomaka 5 bato, mwasi na 4 bana. Bon voilà, moye bokomante eza te, bokomante bosomba abonnement. Écoutez cher te nga nasepeli boye parce que mafinga elekaki, respect ezalaki te, respect basombaka te, respect ezalaka gratuit. Mais bino bolingi gratuit wana bofingaka bato gratuitement. Donc voilà, ta moninga azosala aspirateur na voiture. Donc voilà, du coup voilà, bientôt nazokoma mpona récupérer voiture nanga bientôt. Mais quand même natamboli makasi,
moi eza moi moi bon eza moi eza makasi te mais moi ya bien mulunge te malili te voilà na katikati hein voilà bosomba abonnement bosabonner abonnement pour au commenter il faut ça osomba abonnement donc osomba abonnement te bozotala ngaka na fenêtre mawa trop ça veut dire que bolinga buzoba mingi bino batu bokomi na fenêtre hein? Ça veut dire que bolingaka bafingaka esepelisaka bino après boswanaka na batu ndenge wana mais awa na tieli bino bokalme bozolinga te bozokanisa nde na oyiba bino bambongo na bakarte ble na bino franchement bongo bopesaka banzombo botindaka bafleur pa banzombo nde baza bato ya malamu nga nde mafashion naza muyibi franchement tokene nango ka bongo bolingi ofuta abonnement te botali na fenêtre eza pasi na bino bozala msu na maloba ya koloba bozala msu na message ya kopesa bovandi na bamessage na bino hein? Donc voilà soki bozali kokoto na bato oyo bafingaka Karine bokende kopesaka bambongo kuna bozala bakamarade na bango bosalaka ba 2 fois après boyaka ba 50 ngai makambo wana eza susu epa na nga te j'ai plus le temps hein? Je n'ai plus le temps à faire déjà des choses comme ça donc bino soki botikali kaka na makambo wana bolingi to avancer te bolingi kaka tosalaka kaka toswanaka na banzombo bino bato ya solo ya malonga bato oyo boraisonnaka bien bolingi korespecte makambo ya bien te esala bino pasi mpona kosomba abonnement ya 1 euro et quelque na ba 3 euro ezosala bino pasi tokokomisa ye mutu ya mbongo bomoni nga na ntongo na oluka mbongo na ngai nga na ntongo nalamukaki déjà 6 heures na oluka mbongo na ngai nakomi nazoya ozwa voiture na ngai omoni nakomi na voiture nakomi na voiture nakomi kokota na voiture voilà allez nakati nazokata te nazokota na voiture boze allez nanga kofilmele bino voiture te po bino bolinga kotala makambo tu nakomi na voiture hein boza natia loboko po bino boza bato moko basongi voilà boza nazongisa photo ya Karine comme ça nakoti na voiture bozela nazongisa photo ya Karine c'est quoi en fait voilà effet voilà nazozongisa effet et voilà effet pourquoi ils ont cotaté bozela mutasengi ma zela utia Allô Margreta. Allô maman, bonjour. Bonjour. Non, ça va kana kolamba. Nini yango vraiment na comprendre ka yesu. Pardon. Tango yo lamba ka combien de fois? Mbadi. Boni. Ya na noli na tia photo ya Karine. Ya na koti ni voiture. Olobi nini oyoki makamutu na lobi. Mama na donc na koti ka siko na oyoki makamnyo soute. Na tuni to loba makamnyo so.
Quand makambo ebembete parce qu'ils ont concerné bisoté. Si on est makambo bisoté. Mais ça ne me regarde pas, au fait. Non, makambo est concerné bisoté parce que ma Congolais au bazar na on n'a respect bibembete. Donc ça vaut pas la peine même coup de lango. C'est ça. C'est ça. C'est ça, maman. Oza na raison, maman. Parce que c'est eza mawa. Et là, on va te na ka ke na mokili ni kambo ezwaka na oka bato nyonso. Lelo koko seka likama muningo koki ko chola. Okoki ko lukela ngo ba view polia mais yebaka yopoza ka muto vivre na mokili. Il faut pas apprendre ka koza na respect ya bibembe, c'est tout. O sali pena bien no boy no kolobela makambo ana. Nga makamba bibembe. En fait, bit nanga lelo eza bato baselai Karina lobate nga na ye kolobaka na ba mama. Karina lobaka makambo tout te ya bato quand même. Donc en tout cas, on yebate pourquoi simba na Karina. Bon, Karina lobate mais bato pe faut pas tobosa na pete ke bato ngo pe mingi ngo bazaka na ba réseaux sociaux, la plupart na bango Karine pas yebaka bango Karine pas yebaka bango et après bayaka kokabwana par rapport tant que komaka ba makambo ba jalousie to tant mutna mutasali par ya choix na ye nde sala kabakabwanaka. C'est ça. Karine yebaka ne bango mais parce que ils ont simbaté au fait. Bon, on a tiré photo na Karine parce qu'ils ont simbaté. Maman na mwana. On a tiré le yaba bébé. Oui, au chef melongo, abibi se longa reta. Voilà, la zone ici, voilà. Oui, na zana elonga Karine na tiré na neti métis neti mundele. Arrêta zana ndambo Karine. Oui. Donc voilà, ngana lobi boy maman. Bon, ndenge peut-être bachino tozolo bakyo bazolo bakyo Karina lobate boy na boy. Eza na ngoma bete eza bien mais eloko moko pe fobi soto bosa na raté ke batu mingi bazaka na ba réseaux sociaux oyo la plupart Karina ayebi bango. Ayebi bango ba yebana peut-être l'aime sousou en dehors ya makambo ba réseaux sociaux. Ba yebana peut-être avant et comme ndenge makambo e koma lelo boye osokoza muto ya boye okosolisa muto ya boye te sokoza muto ya boye okosolisa muto ya boye te na ndenge ba haine koma na ndenge ba jalousie batu ba koma nango contre Karine, c'est ça. Mais d'autre part l'aime sous ceux qui point selon ande no monde hein. Peut-être ceux qui l'aiment sous yé akoloba l'aime so akoloba par rapport ya moi muke oyo ya yebeli na ndeko la biso autu kotika biso mais na sens que ya kokota ba polémique bête oyo makambo bazo sala na réseaux sociaux yo ko respecter mo bat muto akufite ko bimisa ka ba makambo belé wana ndepenza na côté wana même moi je pense ça vaut pas même Karine akende ko luba ba makambo wana. Mais ba Congolais il faut que apprendre maman qu'on respecter bah oui. Et ça vraiment malamuté babiloko batu bazo salo pona ko luka ba view na kati ya réseaux sociaux yo. Et ça bien tellement fashion. Merci madame naza d'accord na yo na ju ba message na ebele maman muso a lobi alo Karine na mouvement wana balingaka yete. Wana zanga message na zo. Oui. Pas déjà par na loba qui me bandi ya live na loba. Oui. Maman Karina lobate parce que wana mouvement wana balingaka Karine. Mouvement wana mutu soki lelo Karine eza alobi eza pe bien eza pe le mal soki ezala ki bongo talinga ya pe poto pe. Donc mouvement wana mutu esala tout balongola Karine na poto wana na salika ngobo pona ni nanga obi. Voilà. Maman wana lobi Karine akota te
parce que batouana bango batu bazolingela eboule ndenge eza boye balingeli Karine boule balingeli bakali boule balingeli alobi yango alobi bato bafingaka balingeli bango baboule te mais bayebi te pourquoi bakaneli Karine parce que Karine alobaki makambo ya Christ soki Christian soki fiston te bakombo yango mama wana lobi keye mutu asali tu bakanela Karine batanga bakombo ya bato mosusu wana te ka kombo ya Karine mpe Karine vraiment azosenga tosengi mpenza Karine pardon mama fashion aloba te atalaka neti ndako ezozika immeuble ezozika nga sikoyo yango nga nalobi mama mais bandeye na lobi boye Karine aza su mwana moke te aza mokolo Karine ayebi internet bien par rapport na oyo biso omonaka na oyo ye amonaka soki Karine aya koloba par rapport wana eza point de vue na ngai nde na oyo répondre mama soki Karine aya koloba peut-être ba famille wana le msusu ndenge utoloba baoloba ba n'importe quoi mais siko ba préférer na bango ba ya ko loba Karine loba vérité na bango so ba pesi likambo ya ko loba peut-être ya ko loba mais soki pe ba spécier makambo loba te na ndimi te ke Karine au mikoti saka boye parce que azoluka mbongo na réseaux sociaux pourtant Karine elongi na mobimba na ye nzoto na eza mbongo na ye maloba na ye eza mbongo kotala ye ka kitala tala eza mbongo nga na moni te pourquoi soki Karine aza na eloko koloba te pourquoi ya koloba ka po amikoti saka na ba problème en fait ngai wana eza ngande na lobeli yango na répondre mama wana. Donc voilà, mais ba maman nga na oloba na bino kaka nga na yebite so Karine asaki lobi live na tala kite po tous les jours Karine asaka live des fois na tard wana nga na za ya kulala bon soki Karine asaki lobi live alobeli yango te donc akolobela peut-être lisusu te mais soki pa ye kolobela ngo akolobela na yebite quelle façon ya kolobela nga na yebite donc ba maman nga na sengi bino ka tozala ka calme tolanda toyoka ka ye tolanda ka ye soka koloba nini c'est soka koloba tant mieux soka koloba te tant mieux pour ngai ce n'est pas un truc grave maman mais on s'est trompé pardon il faut que yeba code de la route ma sœur pardon voilà ma fashion ezaka ndeyo lobi Karine ayebi o asalaka Karine ayebi lem sur internet kolekanga kolekayo donc du coup ye moko ayebi makambo na répéter lisusu to bossa na pété mama bato nyonso to monaka na internet oyo bayebani na bango donc peut-être ceux qui Karine akoloba lem so akoloba par rapport il aime so ya moi malamu moko oyo mwana mwasi wana asala ye ata lelo bato wana nyonso to bayina Karine wana balobaka makambo mabe mpona Karine na kati na bango bolamu mpe ezali bolamu ezali oyo Karine asala bango donc tokotala regarde j'ai acheté des sorties regarde attends maman j'arrive allô allô maman Isa ou papa Isa boua allô malgré toi loba parce que moi loba na ya loba parce que na to kimba mwana allô quand tu vois que là on a quatre banines tout les lots omona kitiki wana ya yo ozoloba makambo na ndako ezokotawa eza nango na sensité mère mbila aza wana mbila aza na kwe na ngai ya ndako non na kwe na ngai ya ndako te me na rond point avant nakoma epa na ngai donc voilà nga na bientôt nazokoma na ndako donc voilà malgré ta bimi nayebi te soki azwi coup de fil maman Isère ou papa Isère osengi demande na matisi yo mais otieli biso makambo ezoleka na ndako na ye ezo nga nayebi te so bosalaka attention oyebi komati mais makambo ozoloba ozoswa na bato epa na yo kuna soki ekoti kuna nga nakolongola te donc nga nakolongola te
na kolongola te parce que bino moko boyebi okoti ozoya koesala intervention na kati ya live mais oyisoloba makambo no andako wana sikoyo soki nga natia yango na YouTube mpo nga na otia live na nga natiaka na YouTube soki mobali na yo famille na yo eyoki ngai etalinga te parce que il faut wasimaka baresponsabilité na makambo osalaka bino voilà nga nakomi epa na ngai il faut na cigare il faut na kata live il faut na kindolamba parce que journée na ngai soki nalambi sikoyo te nayebi akele na kolamba te voilà na garé voiture na nzela prête à partir tout à l'heure donc voilà nakomi epa na ngai donc du coup bamama bandeko tokutana air moko peut-être ntango na olamba na kosala live oza d'accord na ngai ok à tout à l'heure na mata nanu après na bandela sous live ciao ciao c'est mes façon de note